siko ba passe on peut les quelques trop akora ne peut kopengwa siko apengwa te point ai biso pour dans la tête maman dit merci maman Africa merci mon descendant parent ocho belo mo asuka la pengo qui était pour la nuit nani ko ibisa libota na nzambe ngo dina lek na masoto penga qui était parce que Yesu azaki kati na biso amen avant abot na biso ko fa l'exception de l'ensemble et ton demande pour recevoir Christ na bo mon biso comme Seigneur et Sauveur ya o mon attaque va passer bandai ko comme la biso malgré minyo ko place ton over la to pengo akiti nani ko ibisa yo orphelin ozo souffrir na dam oyo ba ozo vanda e pa ya bato ozo yo la yo nzambe zo benga nani o papa na ye ba oyo ba orphelin ko bayambi Yesu maselo kola mokonzi pe mubikisi na bango yende nzamba zo benga bango baza bana na ye amen soki yo nanu oyamba Yesu lokwa mokonzi mubikisi na yo te nzamba zo benga yo oza mwana na ye te yango esengeli oyamba Yesu lokola mokonzi pe mubikisi na yo na bomoi na ye tala okenza ba obenga yo mwana na ye pe yo papa na komi nzambe mage papa na mokimi aza lisusu te na mukana na Jean chapitre 1 verset 12 bibezo ba biso na bato nyonso ba yambi Yesu maselo kwa mokoso obikisa ngo apesi ngo bokonza obenga mabana na donc kama na Yesu masia ngana kimena sa kindumba te parce que Yesu azali kati na biso la ile likia pour ba boti na biso da Yesu ata pasi de yeli bino botela kaka Yesu atika amen yango malobane e kama kibiso na mutu na biso malgré ba pasi bando ko mena biso to tele kami na biso de toujours fixé na likolo lobiko na biso ko ute pa ina nzambe to lingi bibelo na biso les malheurs ont souvent les chistes mais l'Éternel dans le livre toujours les bons samaritains. Na koyebisa libota na nzambe boye na mukanda na Ézéchiel chapitre 35 verset 1 okiditi na sipna okotanga soko tangi okomona makambo eza na kati mukanda na nzambe bana nzambe na ngena lobakaka boye tant musozo kandisa tozalaki ba orpheline vraiment ezalaki pasi mingi na kotala lolenge babade konyokola biso mais tellement tozalaki bana o tozalaki kati na Yesu esenge kaka tozala dynamique totambola kaka pe na kobanga Yesu mais yebaka ngo ke soko oza kati na Yesu te omita ozokomitambusa kaka vi na yo etake orpheline ozotambola kaka ndenge yo lingi mizongisa na makolo ya tata ozala lolenge biso bende kotambola toso totamboli kaka na Yesu po Bible elobi elongo na Yesu nde tosala likambo message on a bino pe mokanga na nzambe wana po nzambe oya biso o biso toyebi akosala te amen na lobi na parole na yeki atombolaka akomisi mikolo abotisaka misuni na mikuwa ndenge sapesi na Ézéchiel 37 wana il est capable d'obtenir misuni na état na yo na problème na yo et si vous avez ce Dieu là a pu susciter des cas mon qui détaille car mon kilo va ne ko tula pe ko sikayo ba beteli yo maboko nzambe na wana alors ko kama na nzambe wana papa Jean Paul bana no basala nga ko banga penza avant to kota na deuxième élément na biso na milieu bisamana est-ce que na kati ya bon samaritain par rapport ya tempe ya munduki et puis la évolution de nos kenaka vous aurez peu de temps et vous concentrer vos 8 ans journée pour la prière de pour l'enseignement pour et fan des niveaux bon bah fan des dans combien nzambe oyo c'est pas donné à tout le monde c'est vrai tout le monde a pas trop chrétien ezali mais tout le monde a paix il va venir à ce que vendre ezala taché na bato ezala moi pas mingi tolatanga étiquette wana to abatrice mais pour otambola penza na makomi wana ezala mwa kokoso nini bosala nini po boseletolaka boye na kati kaka ya makomi ya nzambe. Merci mon frère na nyaloba kola pa molongi parce que na nyaloba eloko ya modèle bano oyo nabandi ba groupe nyonso eleka na TV so eza na groupe eza na effectif ya mokili so koma 25 po na banga témoignage ya lisanga parce que bano ozomona bana nsima awa moko na moko donc nakoloba 98% basala mosala nzambe na kati église nanyamba kama modèle pourquoi Bible ezobana mokana Exode chapitre 25 na verset nango 1 soki ti na 9 nzambe abengi Moïse na montagne ya Sinaï
aoyebisa Moïse boye alobi Moïse osala tabernacle apesi ba directive ekomi na Exode chapitre 25 wanaka so komi na verset 9 omona alobi okosala tabernacle kolandisama na modèle oyo nga napesa Alléluia. okosala tabernacle na modèle oyo nga Nzambe napesa sikoyo Moïse na montagne na Sinaï na montagne Nzambe mutazala sikoyo vi modèle na montagne okiti na se batu bazala sikoyo batu bandima modèle na yo wana ya problème eza problème sérieux po mutu mosusu akoyebisa Nzambe babi non osala yango na maputa bato bapesa maputa ezala ya rouge mutu mosusu abi atete na rouge memosu ayebi so non nga nayebi ko maputa mo ya vert bien eleki ya rouge bateka ngo na boutique moko mais Moïse aleni ekokutisa Seigneur abite nga na problème ya modèle Nzambe alobi na osala yango na modèle oyo ya tina et nous là tout chrétien lelo nzambe tofanda na liloba parce que eza modèle nzambe atina tokoteka liloba mpona mbongo te toa na sponsor te toa na producteur te toa na bato bapia biso mbongo mosusu abengi abengana na posa bobwaka ngai mopia bino kombe totali modèle tobi modèle yango te nzambe atina parce que nzambe ayebisa biso tobwaka kaka un seul nom la Bible dit Christ atikala obéissant jusqu'à la mort. Et le quoi atikala obéissant, la Bible dit Père l'a souverainement élevé. Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maman Africa, Mushinga, sœur Nangaya, danser, moi si tu reposes noir dans la mort, je crois que mon ça ne fait pas. La Bible nous dit Jésus, il est le chemin à la vérité et la vie. Orphelin, veuve, orpheline, dès qu'on a un problème, on s'en sortir. Quand on cite le nom de Jésus, on a un problème, on a vite 4 et la véritable vie c'est en Jésus-Christ. Et dans le temps, on a Jésus-Christ, on a compris, on a signé en thème. Donc on a retiré la question de les problèmes de modèle et puis modèle amour on retourne en modèle amour alléluia pas copier pose la persévérance sans producteur motingamika na modèle tout est bapé modèle amour c'est Jean-Paul ils ont Nzambe abazi banya charge azana na posa te pas tomber le comme sponsor à tout producteur au moins on a peut-être le garder dans le mais je vois le bon mot de la face de l'église. C'est la bénédiction. Comme vous dites, vous n'avez pas de ça un problème. Modèle ni dans la vie. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.